quoi? Bandeko! Mwana kangi papa na yemo bana kimo! Esprit démoniaque kote la kamwana! Moko est manifesté! Moko est manifesté pété! Mwana yemo papa miyeba kate! Esprit uta wapi! Film eza kitoko makasi Adora na Monstre titre film yangwana bamata bele epai ya Choco frappant la fille en question Bobette Kembi maman na prince bras de masse Adora na Monstre eza première partie tala banini pona Maître Lupeta Nzamba pambola yo mokonza kulu na DVD vie na nga moko Maître Lupeta Mado Isa motema ya Freddy Kuluna mokonzi ya Anele semeki ndeko ya SP Mado Isa Maître Ali Kelele Maître Taïkondo batika yo omoni balongi yo te maître bakoko te koza motema malamu falone mwana mama jwa na kindwa nina Zamba pambola yo Ivone Mujingai Botepi Sylvester Live mama na Ivone Mujingai tolo banini pona Benalemba Miguel Benalemba de Jésus mwasa kitoko na kabelo femme d'affaires famille Mbunga bambote bele famille Bolamu famille Boboto yadi mosi na mbanza Kongo mobala mama mi papa na Montana Meuza Josaphat Prof Bertin Mas Bambote uti pa Agua do Mundo International Anita Mbungu Tela na filme eza bien eza na kitoko makasi I took special time to prepare this meal. Let no one waste it all. What is all this? I'm not hungry. Na vita pour la kolamba biloko tolia yango na nga ko boka biloko te. Are you sure you're not sick? Ozo ko maladi te wasi Can I go to my room? na woke na kolala papa na mwana kama bayebani Can go to your room. Kelala na yo seleki What is wrong? problem nini? She is a strange child. She has Asa mwana moko étrange. Is that why you are not eating? Yango zolia te? I got news. Ejike is dead. Eti nazui problem moko Ejike akufi. Ejike bye. Ejike What happened? akufi. Beast attacked him. Nyama moko atakaki ye Monstre. Into pieces. Jesus Christ. Yesu Kristo. White beast? Pourquoi Monstre? Where? In Wapi? this village. Na mboka kaka. Hey. Nzambe na ngai. Since when did white beast start killing people in this village? Depuis quand Monstre oyo abandi kobima bato eza étrange. Hi. Ha. White beast? Pona nini Monstre? Does she know? Ejike was her friend. Doshi Ejike akimoninga na biso. I'll tell her now. Nakoyebisa ye. Hey. Ebuka Ejike azaki moninga ya mwana na biso pardon. Aloyi nakoyebisa ye. Dad. Papa. I'm sorry. Je suis désolé. I didn't mean to. I was dreaming. Nandako lota. It's okay. Bien. Ejike. Ejike.
Ejike has gone to heaven. Ejika ke likolo. Nini? Dead? Akufi? Oui. Why? Pourquoi? How? Comment? He's just a child like me. Azaka mwana lokola ngai. Sometimes children die. In my room Parfois bana pe this bakufaka. afternoon, Te. I had a dream, but I can't remember. Nalotaki ndoto me nakoki kosirapele yango te. Auntie, Auntie, if there is anything, tell me. soki eza na quelque chose yebisa ngai. Okay. Oui. Would you like to sleep in your mother's room tonight? Olingo lala na mama ya hotel lelo? I'm fine. Tinolala nanga bien. It's okay. Bien. Okay. I want you to know that mommy and daddy love you so much. Naninga oyeba ke papa alingaka yo mingi. Na osala nyonso mpona protéger yo. Go to sleep. Okay, lala ya. Mwana ye wana alali. Ye wana alali. Kobanga te. Mwana ye wana lamuki atoki. Kobanga te bandeko. Kobanga te. Keba bandeko, mwana azokoma monstre pe azoboma bana mike na mboka. What is wrong again? Problem nini lisusu? Last night you didn't eat. Uteleke oliaki te, sikopa siko olia te. Problem I nini? cannot live by bread alone. Moto akofi belobi moto akofi beka puna lipa te. Mena iloba ya nzambe. Guys, this is not a Bible matter. Atolobela Bible te. What is troubling you? Nini zo trouble yo? I can't stop thinking about AJK. Nazo tika kokanisa isekeke. Right? Yes. Kokate? We Oui. lose the people we care about. Parfois tobungisaka batu oyo tolingaka. And because God has a special mansion for him. Parce que nzambe azalaki na plan moko spécial mpo na ye. Himself and being happy. Pete pese emeki kozala aza paza nesengo. Him again. In heaven. Na Yes, likolo? of course, in heaven. Oui, naza na likolo. Now eat your food. Siko lia biloko na yo. Full time. Lia. Ezoleka. Eat. Film eza kitoko makasi. Papa na mwana nzela bazosolola ndenge ezalaka. Ndeko na nga mwasi mama ya aleki na bondelo landa film na kimia po eza na conseil. Nga moko pe sepelisi nga eteyi nga pe. Okoyeba ba réalité mususu oyo yebaka te. Mais na nzela film oyo okoyeba ngo. A wild beast. Eza monstre. Then this afternoon as well. Hi. Na poko lisusu. Hey. Abomi lisusu. What is the village doing about it? Siko mboka yosani mpo nango. Hunt Eloko te. the beast. Starting tonight, they also advise all parents to keep their children indoors. Balose ba parents nyonso mpo batela bana bona na ndako. Whatever it is has attacked only the children. Why? Mpo na nini bango tobaka bana? Hi. Mosika. Should we tell her? Toyebisa ye? Let's Te. keep the secret to ourselves. Tika tobaka seka ngo boye ezalaka boye.
very sad about Ejike. I know. She should be sad. Azapena bien te pona chike. Awa kanisa ye mingi. Good friend. Aki moninga malamu na ye. God, please. Zambe pardon. Oh, Bikisa biso. Bandeko, kobanga te mwana zo sukula basani. Mwana zo sokola basani. Ayoki makelele. Kobanga te bandeko. Mwana ayoki makelele. Ayoki makelele na porte. Keba! Mwana ayoki makelele. Mwana telemi. Atala yeba nini wazotema nyamani wazotema kelele. Keba! Bandeko, abomi etala kote mwana. Papa zotala nyoso mwana zosala. Papa zotala. Papa zotala. Ava possédé. what are you trying to say? Oligo megalin, kolobalin. But I can't understand. I can't figure it out. Na o compare te mwana o na zo bate. Calm down and tell me what you saw. Yo yebi tanga nini omoni. In a battle. Azaki na bitu bazo ko bunda pe kwa nyama. Yo kuna tiwa kamera chance pe na yo. To see what I saw. That child is strange. Mwana biso a changé comme étrange. Has become that child. Mwana yo komi mwana wana. You remember how you battled? Carrying her for 10 months doesn't make her evil. And you Obi disini komele fala biso kama ko baba kamuni. Soko benga ka ndokite. Nightmare. Si kaisa ko bandoto mabe. that she is. Asa possédé. Bandeko munana gangi kuna kobanga te nani agangi kuna. Headache. Go and get Panadol for her, please. No, go and go the nurse. Te bo to sur nga infirmier. I'm coming. Oui nazoya. Take care of her. Zo swe na ye. It's okay now. Mwana soki kaka loti ndoto na ye, twazwi vision na ye. Moto fa kufa na mboka. Adora. Nightmares, you say. Toto ababe. You see signs? Quel besomni oyo? Adora. Adora. Ordinary. Aza sous ordinaire te. Yes. Last night I watched her. And what? Ngala za kine na butu siko mwana kini. Sleeping. Na mwana ka mwana 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 zo lala. Behaving like a vampire in her sleep. Aza wo lala ko na vampire. Somebody died. Etoko zo sala to ko komple moto fa kufa la nini? A vampire. I say she behaves like one. Are you saying that? Adora aza vampire. Or she sees them in her sleep. What's wrong? Yeah, mwana ka mwana ka nepa tunaso kufa la ndoto na ye. Mama zo kotela toujours mwana ne ya mwasi. Papa zo loba. Mais mama comme papa zo loba kata ete ke papa lingaka mwana na ye te. And on all occasions, our daughter acted very strange. Mwana biso akomi vraiment étrange. My daughter has no power. Ask her. Mwana nga na nguya te tuna ya koyebisa yo na tune ni. Ask her first. Tuna ya liboso. I have noticed that the past 2 weeks have been very difficult for you. Tell me. Na kati ka pete ba pasteur za difficile pour oyebisa nga. Wana kamnyo oza sikira ko sa bien. I'm having these strange dreams. Eza nga ba ndoto wabe na I lotaka. can't remember anything. Na se rappelle logo te. Ya solo Dreams. ba ndoto kaka. So you can't remember anything at all. Okoka ka se rappelle logo moko te. Hey, Hmm? I mama. think there's something wrong with me. No. Est-ce que loba ke logo moko za bien te langa te oza na yo bien. No, I overheard you and Dad fighting. Mama noka jona pobo noko discuter. About it. Kukuba ko banga no te kukiba kambana te. Things happening in this village. Eza ba kambe sala mana mboko. Fine. Okay? Mom, I want to go to boarding school. Mama nana ke tanga na la ville. Why? Pola ni. I thought you never liked it. Liboso noko linga ngoto tanga na internat. I think I'll be happier with children around me.
Na kanti na ozane sengo kuna la bana classe msusu pembe na ngai. Ah, mamezo legele kaka. Mwana linga gene na film libosa linga vite. Bande ko tala makambe to sala ma monstre likola ngomba. Monstre gani! Nini ezo salama? Monstre likolo ya ngomba. Azoganga kaka. Ah. Tumoni pe mwana mobali moko na zamba na munduki. Azuli kasa soki lindalala na munoko basebele bashaser tokolo babongo bandeko mwana mwasi soka loti ndoto mabe na mboka mutu fo kufa ondike na mboka pe bakomprendre que il faut toluka nyama wana zobomaka bato na mboka yango bachasser basimbi minduki mpona koluka moyen nyonso ya koboma nyama yango ekosuka boni oyo mosala agwa du mundu international papa fondateur papa na bango nyonso mikolo na olinga na ngana leka mutu te po muta mokila linga nete baleka ye muta mokila mipesaka bakombo ebele prêtre leader ngana danse nga mikolo na olinga nasalaka nde koleka yesu ngana naposa nasala kaka koleka yesu koleka muta mokili te pona yo comprendre que muta mokila linga te baleke me yesu andima baleka ye ba chasseur ya mboka biso bazoluka baboma eloko ezoboma bato na mboka. 3 more children have died, including my son again. Bana misato bakufi. I'm very sorry for your naza désolé pour la mwana yo. These are dark times for our village. Oza danger pour la mboka la biso. Kimi afo ezonga. Our children are the targets and nobody knows why. Bana na biso bazosala take tebite pona nini. This creature is supernatural. Do you mean créature oyo ezonga taika bana. This creature seems to be conjured by witchcraft. Donc the kind that aye kaka pona ko créer biso ka mawa. You remember Mazikens? Ozoge se rappeler Mazikens? Oui. Mazikens saw the creature. He shot at it. Amonaki créature yango. He swore he didn't listen. Après alimwaki. Something strange happened. Eloko moko étrange esalamaki. The creature disappeared. Et créature pena alimwaki. Gods of our forefathers. Zambe mabele na biso. Nobody told me that. Nobody senga boete? At first. Oui. Until yesterday, our hunters saw the beast. Kobanga te. Yesu ndima baleka ye alobanga na Bible. Hey! Bandeko! Lokola bazobete matata lokufa te kosukela bango boni batala ni. Why only children? Bashase bamonaki batakaki ma alimwaki. Or even adults. My own question is this. Problem ke why is the beast attacking only the people from this village? Pona nini nyamu azoko ataika bana mboko yo? Created in this village. Donc asa mutu mboko, asa mboko yo. But what do you think is the solution? So on kanta solution za nini? Sent a delegation of elders to consult the chief priest yesterday. Photo. And he said, Tokutaki wa chef priest. To sacrificateur. Hunter shot the beast. They sent it out of this world. That it will not return again. Alobi eza passe pour la attaquer. Yes. Oui. I believe in the chief priest. Nazaki na ye. Bible lobi oyo nyonso akondimanga akosala kolekanga. Yesu talobi yango. So attack stopped. Alors So did our daughter's dreams. eza compliqué. You still think she saw them? Okata ke mwana mwana kibango oui. Anyway, Peu importe. it's all in the past. Eleki déjà. Tomorrow she will be off to boarding school. And nobody will Mwana ever swali talk of ngake this ne person siko again. na
international moto moko akise so asate. This mystery will remain with us forever. Ministère oyo tikala Children lost. ekotikala biso tango nyonso ba mystique oyo. And nobody Moto moko te ever know why. akotikala koyeba te mpona nini. Mwana ngo yeyo ukaloteka ndoto mabe moto fa kufa na mboka. Ndeko na ngai mama papa nalinga mikoloba ba mama po ba mama bazwaka soin bana ba papa bakenda koluka mbongo ba mama batikalaka na ndako kokipaka bana. Yes, mom. Osilisi? Are you sure Oui. you want this? Otasi ki olingo keno internat? Oui, maman. But the nightmares have stopped. Nakati ba ndoto na mabe sili. Again. No, Eh problem. they won't. Hey. But Nani kauza na kimya. Okay? I am going to miss you. Nakozanga yo. me too. Ngape na ko manke yo There mama. will be holidays. Mama mena ba ferela ndo ya. I know. Ah. Anyway, Peu importe. be a good girl in school. Zala mwana malamu na école eh. Mwana mwasi alinga kene internat. Be a good girl. Zala mwana malamu eh. Very well. And make sure you eat your food. Zala siko lolia biloko na yo. We don't have time. Adora tola tante. Papa uta osepela kende atikala kimia. Papa lota ye mabe makasi. Mwana alinga kene internat. Batala na tshema kama mabango pe kosila na mboka. Ekosuka boni. Agua do Mundo papa fondateur. Bela na 923 72 10 77. Ba papa ba bengi nga na téléphone balobi agwa loba na makambo na TV. Bande kwa basi bozo sukula kate na batongo yambo ya kokenda ka ba wenze. O bala muka ba 5h ba 4h. Ba papa mba discuter. Moi si fa sukula ka 3 fois tongo midi pourquoi? Mais lokola mukile zo changer ko luka koma oskuli ne fiske na tongo oskuli pesu na pourquoi eko sala bien mais basi ba mo sukula ka mbala moko. Mizukulu mwa pa sukoli na yete. O maka wanga na ko sukula te na sukoli kaka na te foko sukula ka. Ba papa ba déclarer. So back to what I was saying. Yango ina ndako loba. To him, hell no. I have a boyfriend, I can't have another. He Na deja la kopela la koza msusu follow te. me around with his cash and saying all sorts of nonsense that he's a doctor, he's a consultant, he has made more than Awo ko sanga ba muso ba kyo za docteur, za soki nani, za soki nani, za soki nani. That this at some point I had to stop. I turned to him and said, Na yo kya ba muso ba na pesa ki atatante. Oui. I said it. Na lobaki yango. Man, your wrinkle. Ancho melako. I have my fresh boyfriend beside me. Naza na kopela nga moko za fresh awa. I have something to discuss, a really private. Loko moko te ko tekisanga kolinga ye. Okay. Bango bake na bango. Yeyo nzambe kaka sunga. Bandeko mwana monstre aki mwana mokia ndoko mwana monstre yeyo. Ayaki na ville yeyo akoli. Character. But I enjoy her. How do you cope with Eza habitude na me. Joseph cope with her. Na se pour la pesa ndenge na ye. Do you know that you're beautiful? Wewe kwa kitoko My mirror. natala ngona miroir. Well, Bien. you need people like me to tell you that you're beautiful. O se planga msoko za kitoko. Really? Ya solo. I've heard so many good things about you. Na tataka loko mingi pona yo. Like what? Neti nini? Intelligent, Oza intelligent. study hard, Oza na ba histoire mo kitoko. very hygienic, Oza vraiment très génial. served, Veut dire savant, je sais pas comment exprimer ça. and single too. But Mais I can't say I've heard anything about you. na kanti ke na étudier loko moto ya popo na yo. Not Bande ko mwana mobali moko za na ngam musuku na zo ko tala ka mwana mwasi. Well, my friend tried to say something to me, but I didn't listen. Muninga na ba saka loko moko be mais na comprendre te. I think you both are getting on well with each other.
Akati ke boyo boza bien boso la bien. Anyway, back to what I was telling Joseph. Ya on pela na Joseph. Think first. Casa's Kobanga te mwana mbala limwe. Mwana mbala na sula kiti na yete. Ye libanda. Mwana mwasi alandie. Do you know that plants, trees and flowers do talk? They have life. Oyebi ke la plan ya kosola pe eza na vie. Watch this. Eza nini? Tala makambo. Tala. Tala. Bandeko balakisi biso ba fleur moko ezolenga wana. Nini ezosalama? Apologies if I scared you. Pardon soki na bangisi yo. I studied botany, 400 levels. I know a lot about plants. Na yebi mingi pona ba plan. Nice. They call me eminent. Babenga nga emena. Eminon. Emenan. Is that what you call yourself? We Eza don't ndenge do mbenga that yo moko in oui. Okay. Bien. My name is Adora Obi. Kombo na nga eza Adora Obi. Studying English 200 levels. Very intelligent. Atangaka anglais. Aza na 2e année Your current ya university oza mayele mingi. 4.5. how Oyaki ata ozalaki na 15. I know a lot. Ndenge oyebi na yebi mingi popo na yo. Don't be scared. Kobanga te. I know you feel me too. Na yebi nyonso Why santaka. you followed? No. I did not follow you. Na linga pa na landi yo te. Osa nini akasola ninga te. I don't know. Na yebi te nini. With time you get to see things clearer. Avec le temps oko comprendre makambu When nyonso. this comes, Ta ezoya. Baninga no bazoya, muninga na zoya. with those guys, they will lead you to trouble. Koki pe bana mbalo ate pour komona trouble. How could you leave me and wander off? Komo tiki angunda ye moko. I have to take my friend away. Naza muninga na ngato kende. Now, what just happened? He gave you his number. Siko osit mwane pona nini? Only boy should take your number and not the other way. Osika nimero na ye ike pesa ikuno yango te. Yo yebite pona ni basoli bango mibale. Oyebite eza nini? Mwana mwasi wana na chambre ya université. Kobanga te badeko. Balakisi biso mwana mwasi alali kuna. Awa tomoni monstre likolo ya ngomba. Bandeko bosa nyama bozoka suyo. Kasi shandule etikali mbala moko alamuki nsima ya koganga ya monstre. On dirait à sentir to aloti filme kote ya biso.
mwana mbala nabisaki ye pe importe likambo nyonso ekutana na yo benga ngai na kosunga yo. Hello? Allo? It's me, Adora. Ezanga Adora? I never expected you back so soon. Naiba kitego banga ngali za rapide boy. Let's just say it ended earlier than planned. Sikaranto tala soki Not enjoy the company. pla I have a ezani. lot of things on my mind. Na bakabela mutulanga. How did you know about my date? Ndengi oye bingai. So how come you know a lot of things about me? Komo ko makamebele ya popo nanga. How? Comment? Why am I here? Paul na sa I aw. don't know. Na yebite. See, I have a lot of things running through my head. Na bakabele zo tourner na mutulanga. We have a connection. Sexual. Tala connexion. No! Connexion sexuelle sexuelle. The dream. Te ndoto. And you were in it. Na ndoto ndila mwana kyo ndiko zaki na ndoto nanga. What did you say? It Olonini. was a creature. Na moni créature. A beast. Monstre. It was crying for blood. It Anaiko was- la kosenga makila. But you stopped it. Mais o stopé. Held it back. Ozongisi ye. Omona kyango? What do you know? I mean, who are you and Ai pe yo za nani? is that beast? Nani oya za monstre wana? To leave now. No, Fala twende siko. Te. Please, you can't do that. Okosala bongo te. You just came. Oyenga siko te. Pardon. You have to help me. Po sunga ngai. Help me. I beg you, help me. Sunga ngai. Nasengi yo pardon penza. I know we met for a reason. You, and Na kaibi ke tokutali pe la raison moko boy. connected. Since I met you, you have filled my thoughts. Depuis na monaki yo. Something O tells trouble me mémoire na ngai. answers to all the questions I need. Donc posa ko tino ba question nyonso naza nango nango posa. Répondre nga. Listen, Yoka. the dream I had, I've seen it before. When I was younger, Tala ki mwana moke. I used to have nightmares. Na nasala ndoto mabe. I never really understood what it was all about. Na nego comprendre ngo te. Each time I had one, Kaka tala sura I zwi died. nazwi naloti ndoto moto kufi. Bana na kufa na mboka pa mapamba. Like the one I saw. Kaka nyamemi monstre na neko mona yepeka ona moni. But I need to know why. Siko ya mona pola ina za connecter na nyama na monstre ona. That stopped. Yes. Yes. 10 years ago. 10 ans déjà yango. Now Siko I see the beast clearly in my dreams. And nazo mona monstre azo bimela ngala ba that ba it's rêve nanga. about to start killing again. Ali siko bana ko boma tolini. Not yet time for what? Estana le kokite te ya nini? I have to go now. Tola kende siko. I have to stay away from that boy. Tana le kokite. Zala musika na ye. Zala très attention. Pacha na trouble te zala musika na ye. Why can't you just tell me what the problem is? Problème eza nini penza?
mpona nini to yebisaka ngaki eza nini bandeko mwana mwasi akati komela masanga koma na kwiti nde eza solution. Are you sure you're okay? Oza siko oza bien? Oui. I am fine. Na bien. I've told you 5 times already. Why are you asking me again? Na bisako eza 5 fois okelaza bien oyo tulanga su mpona nini? This evening, you rejected my offer to take you out for drinks. 2 hours ago. Obenge ngai na butu ya lelo kena kotika yo omela. Now you are acting like you're in a Sikola zo mwe zo mela eleki. and you have not been talking. And you have been talking all day. Wane ko bozo basusute. Shut up. You shut up and talk. Shut up and drink. Kanga kama ndokolo mela. Oh, yes. I will have fun. Okay? We na yoki. Masanga pia na solution te. Okola ngwa metan kwite ko sila. Ide zongi susu. Solution ya Yesu. Nazo ana se soulager kende. Solution za Yesu. Yesu a solution. Nga na comprendre Yesu a solution. Nazaka na problème moko. Que Yesu a solution. Nya Monstre wana sole la makila. Azo senga. Nzambe malamu. Nzambe malamu. Nzambe malamu malamu malamu. Mwana mwasi azoyemba nzambo ya nzambe po molimo wana etika ye. Hey, nzambe kaka sunga. Ekosuka boni. Kuna pe Monstre zokanga. Likola ngomba za na posa makila. Wonders that no hand. Nzambe kaka sunga. Keba mwana bali pa fongoli awa. Ya bango champagne. Oh moninga ya Adora. So, what are we toasting to? For a better friendship. Skotolo banini pour la meilleure amitié na biso. Taste nice. Ya pena kitoko. So tell me, did you meet me? No idea. Yebisa kozanga ngo yebi kina zanga kiyo. Hey guy, what's up? Eh Masandeli. It's happening tonight. Tala la zure za petit nenga za wa bae fora za na kwiti. It don't happen foolish. Na kuta sisi ko melate. Oh man, you're the man. Oh, za pela mobile ya solo. It's alright, take your time. Okay, zata na yo pena masa. Donc masa muli pena ke petit Adora meli. You wouldn't believe it. Ondi mate. Some friends are going to do it tonight. They're high already. I mean, they're warming up. Hi. Baza pena preti po akende pena la parler ndenge zaona. Adora doesn't drink. You guys want Adora ondi mate. the woman do? That's what she doesn't want to do. I have to. Na kwiti mwasi ni akondi mangote. Tenga pona kende go sala mate. Makoko swai na kwiti pia ko sepela na ngote. Sorry, I took long. Désolé na umeli. More wine? Encore 20 te. Take me home. Memanga na ndako. House or yours? Na ndako na ngato na ndako na yo. Your house. Na ndako na yo.
te bimaka na ndako nanga. Well, Bien. any place suits me. Partout ezaka bien toke. Te tika ngai. Na ozala bien ngamu na otambula. Mwana mobali abi nazwi pena ngolo nazwi mbisi Na bitika nga te même na kwiti mwana mwasi ya boyi. ezalaka bien te mwasi alangwa mabe makasi eza mpe bien te kaka mwasi amelaka masanga. Bandeko, imagine la suite. Mwana mbala kumoka ta forme. Quelle pensée! Mwana mwasi alembi eza bien te mwana mwasi amelaka masanga. Why the hurry? Douche no eza wapi? Ye wana ke na douche? Awa pe monstre likola ngomba ya méchant. Ya méchant. Bande ndigeye kuna siliki. Asiliki le nini? Mwana mwasa komo ningana wa. Mwana mwasa komo ningana. Filmo otalango na bana, papa mama botala filmo na bana. Eza naona eloko mabete. Ngaba filme bana batala tena sala kana ngango sukupe. Bande kwa toya mbangu yona toya mbangu tokende wapi? Aya mbangu toya tokende wapi? Asasi danger. Nini komi? Mwana mobali azaki na posa a violer mwana mwasi. Mais on dirait monstre a barré. Il est soigné mwana mwasi. Mwana mwasi ndiye makanise kima kiye. Siko na kosusu muka ba comprendre que mwana mobali akufa sentir makila na maboko na ye. Ko banga te. Oh my God. Oh nzambe na ngai. He's dead. Akufi. You killed him. Obomiye? Oh, Koma? why? Pona nini? How did you do that? Osala mo nini? I don't know. Na yebi te. I don't know. I think we need to call the police. No. Nakatobenga la police te. No way. Jamais. Mother, they will hang you. Tell me. Baokanga yo. Tell me the truth. Yebisanga vérité. I can't say. What do you mean you can't say? You kill someone and you're Nako na yebi te. Yebisanga yo yebi te nini? Oh, oboyi mutulu bango yebi te. The only thing I can remember is Eloko la okansaka moko ezake. we were at a joint. Toyi na And ba. we were drinking. Tona mela. And Après, he called Joseph. He was going to. abengi Joseph. He said you were drunk. Alobi kozaki na quit. No, we can't call the police. Tokobenga la police te. Po alingaki aprofite yo. Eminem. Te. Eminem what? Eminem. I need to call Eminem. Na benga imam. Aya. Nene mom. Komongo pe ya paso wa. Donc abenga mwana mobali wana aya. Mwana mobali ye aye. Bavandi pembene bembe na bembe. Check. Zwa. Fumé.
Mwana mbala pelisi ba cigarette bango na bazo filmer. Mwana mwasa filmaka te. Na ebembe na bango pembeni. Smoke. Alors, It will calm you down. faut la kimia. Apesi sous cigarette. Les cigarettes n'aiment te robot sincèrement ma caméra on la kimia. Mwana mwasa kutamela na cigarette te. Ba kunzu wapi. Maître Lupeta. Jena ngamoko. Na uzaswe nango. Mokonza kulu na DVD na panga Maître Lupeta. You'll be safe. Ozano sauvé. You ask questions. I'll take care of him too. Barozo toute la question te ngamo na uzaswe na ye. You will continue to live your life like nothing happened. Oko continue ko vivre vie na yo lokolo lo mo salamité. To go. Faut kende. But Mais two of you will be separated. bino mbale faut la sécuriser. You just have to live with that. Faut la séparer pardon. Faut ça la ngope la sécurité la bino. Bazotala na ide zouta wana na kopesa ida bien pola na ngenganga la police kasho zwi bango wana shandula bandolela wana kasho kuna baya pe kotigela ngo bayo tigelo shandula basoda poti balongoli soso bayiloka lipa pamba na mafuta pamba soso pardon ba di liberté zelengi naliaka shandula na ngala kimia na kokopini gauza pio makaza nkolo shandula nalinganga ngo penza ekosuka boni bandeko mwana mwasi makambo ekomaka amiyebaka te bazaki na mutu ti mutu akufi amiyebaka te na mboka ezaki soki aloti ndoto mutu fa kufa na mboka donc ndiri esprit moko boye emanipelaka ye sans le savoir siko biloko boye ezosenga koluka bato na nzambe ya nguya makasi babondela bakata balien sataniki nyonso wana ezabi na basi ebele asala kindumba mamiyebaka te. Monstre. I saw it again in my dream. Namona keli susu na ndoto la ngai. You have to leave school. Faut tika class. You have to go home today. Faut ozonga ndaku lelo. So, Oui. Why? Pola nini? I am not leaving school. if you Now take a leave, class the thing. beast will destroy you. Soki okete monstre akodétruire yo. What is the beast? And Monstre aza nani? Asa la fi na yo. a murdered soul seeking vengeance. Asa ko frappe vengeance kati na yo. But with time, Okoyeba malamu tango ngonge kokoka. the beast has to be unlocked. Monstre faut azala arrêter. Delay will be disastrous. A continuer na ba désir na yeye When moko. it all began, shall it be unlocked? Faut azala enfermer. I don't understand. Na comprendre te. Oko comprendre te. The time comes, Mais tango te kokoka. you will. Oko comprendre. But first, you have to embrace the beast. Mais pour le moment, Accept the beast il faut oza musika. out of you. Kobanga te. Who are you? Yo nani? I am Eminon, Naza Emenon. the giver of life. Protecteur ya vie. I gave you life. Nazo bot la vie na yo. Mwana mwasa tuniye who are you? Yo nani? Abina so Yes. batela vie na yo. Hello? Meet me for that spot. I'll get gist for you. Ah, bokisanga block You wana. know. King! Bras de masse. King! Bras de masse. Mwana ya la reine Bobette Kembi, Choco frappant, la fille en question.
bandeko basikisi camion bazoki mutu batia na kati batumbi camion ekobima siko ndenge nini na la police to na famille to na quartier ke camion ezikaki mutu aziki na kati yango bamawa mosusu ya kozikaka ya bacamion il faut kolandela yango bien po miso ezalaka bamaskara bokombani mama nalobi Elise pelani mama na shaida mwana mwasi azaka motema boboto ye penza soki bato bakokota lola mpona bolamu Elise pelani na place monene na lola kobanga te yo nani akanye na kingo. You will never remember him again. okoseka place kombo na yo te And live your life. okosile kovivre vi na yo. Go. Aikende na pesa yo chance ya kovivre vi na yo. What am I doing here? naosala nini awa? Who are you? yo nani? Help! ponyoka ekosuka boni fiston João Paulo motema ya Karine na mbanza Kongo yaza chauffeur ya fumbwa Chanel siasia na palanka la fille ya catalogue Chanel siasia bambote utepa agwa du mundu international bandeko oza partie A sikoyo tozokende na partie B donc disque oyo botali eza partie A boluka disque mosusu ya partie B tozokontinue filme eza bi eza na conseil nga mpe naosepela nango nga moko agwa du mundu bafilme oyo eteyaka nga mpe eteyaka nga album na nga na kata studio ekomi vraiment kokende na suka kala te ezobima na banda koloba makambo okala bato mosusu bamona yango lokola maseki me nazosala misiki ya nzambe cette fois-ci nalingi nayembela nde nzambe mongongo na nga lokola bato basepelaka nango nayebi ke nzambe mpe akosepela nango nazoyemba mpo na bato te me nazoyemba mpo na lokumu na nzambe kaka na mongongo ya mabe oyo nazalaka nango ekokumisa nzambe tokutani na partie B